Yaya to salaka attention surtout ba boti ba belle famille bokanisa kateke soki mwana binu ya mobali azali na mbongo et que mbongo wale zali aye mokote parce que moi sina mobali soki ba komi na mariage ba salaka ba bien ensemble mibali bingi ba bonga grâce ya basina bango ko mona pe moi si mutu azali na mbongo me lokola azali na mobali ezali ko za couvrir kaka par mobali na ye pesi pasi li solo oyo tokende bongo na République démocratique du Congo et pa wapi belle famille et bomi mwana na bango papa fiston famille ya mobali et bomi mobali na ngai pona ba bien oyo tokomi na yango tangu zayaki ba pauvre ba na ko seka biso ko finga ba mbwakela tangu nzambe asungi tozumwa eloko basali nyonso tu ba éliminer mobali na nga po ba botola ba bien nyonso tu ya biso ya papa fiston nga na resistaki parce que ba bien wana totonga yango tosala yango tokomisa yango ndengwana elongwana mobali na ngai kasi tango na resistaki eloko ya liboso basalaki nini ba bomi mwana na ngai ya mwasi ya mukolo oyo si abala apesa ngai kutu bakoko na continuer ko résister ba bomi mwana na ngai ya mobali oyo pe abala déjà pasi suka nango boyine so ekomaki nini nazwaki ba bien na pesi bango bazwaki ba bien nyonso tu oyo ya libota na ngai ba ndako ba mituka ba kenkeri kasi eloko ni elekaki na suka papa fiston ya solo balobaka les morts ne sont pas morts ezalaka ya solo yango lisoto kobetela yo lelo ba mama ya Château Rouge ba leli douane et commissaire conséquence nango biloko oya mboka na biso ba safu ba misili ba mfumbwa ba mbisa okauka ba makayabu otoliaka ba tu babandi koteka yango ba West Africain ba Sénégalais banani biso moko soki toteki ba tu ba ko somba te po douane leki cher to obligé to matisaka pour na to ba bénéfice ba mama ya Château Rouge ba leli c'est du Chilombo biso toza bazairwa et loko tozole la douane il faut ekita biso to bandi Château Rouge bazairwa lelo toza sur na place te Château Rouge comme ya ba Camerounais safu Camerounais kwanga Camerounais biso toza na eloko moko tozo sala te ya biso makaya bosoki totindi kuna bato adana bakamati container bazindi na mai ebimi ya kopola soki totindi ya biso mbisi bazindi na mai siko biso tokotonga banda kokuna te na Kinshasa bakomi kolela bibembe na nzembo ya fali ya epesi ngai mutu koswa est-ce que mutu oyo komone zayaki Adolphe Chilamwina tonani na yebite pour nini balela bibembe na nzembo ya fali olie balela ka batie nzembo ezoko beta bango bazoko ilela na bango yaya est-ce que ezali kitoko système ya sika kolela tondenge nini ngai epesi ngai mutu koswa na yebite yo monde boni tokozongi na onka na émission ya lelo likambu yako kamwa na Lubumbashi wantanshi noko alela ma deblo ya kosakana te abombaki ma deblo na ye akolia soko ya wuti koptambula tambula na ye kasa ye akuti mwana kasi na ye ale biloko na ye degré abeta mwana kasi akangi ye basinga lokola yibi soki nini bavoisin babengi mbura matari mbura matari ye akangi ye yo sobeta mwana bepo nini ona opesa ye discipline noko discipline po kaka le madesu na yo pasi no sutu zali nini yaya tokozongi noka na émission ya lelo Papa, huyu mtoto ni wako aina anachoma nyumba au mtupia mmoja? Papa, ni wako. Kraka za watu. Ana wangu. Kraka. Ana wako sasa wabenyewe njoo unamfanya hivi. Papa, hivi. Yaya na bikoleleki to lakisa bino video et pa wapi jeune garçon moko alungwa ke pa na ye na lemba kutulu kututina mikonga ake a papa ki papa na ye e pasola po alongola cerveau alongola ki cerveau ya papa ake na ngo ko pesa nganga yaya
makila ya moto kendaka ndengo ante nzoka nde sikabwe après quelque temps bakangi mwana mobali oyo yoka ndenge a expliquer yeyo bakangi ye mikolo euti koleka bomonaki na bareseau sociaux ndenge bafongolaki papa moko mutu babimisaki ye bongo tala mwana na ye oyo abomaki papa yeyo akangami awa na maison communale ya Kinshasa oyo ekumbamaka avec un partenaire idéologie et pas ya maître Bienvenu Mbalibi le bourgmestre ya commune à Kinshasa. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutalaka mpona kosolola makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedeke bengaka ngai mingi tata Pelende voilà ozala na Ituri na Bukavu na Isange na Mbanza-Ngungu na Mbandaka na Goma partout ici kozali na Johannesburg na Cape Town na Mafinking na Mpumalanga na Europe na Amérique na Océanie tala émission na bino ebandi dimanche lamu epai bozwami soki ozali okende église merci kende église kende kosambela nzambe kasi ba oba kolanda biso pe na sima likambo te toza elongo na bino tosengaka na yo loko ya liboso ya soki okoti oyebi yango yebaka bongo ko aimer vidéo o aimer vidéo soki ozali abonné merci aimer vidéo au partager kasi soki mba liboso yo omona biso eloko ya liboso kosenga na yo o s'abonner soki o s'abonner ko bosa na te ko fina cloche ya notification pona orataka ba programme na biso ata soki mukete ya to partager ko to lobi ki foto ko ba bongo 45 000 membres 45 000 membres za ebelete 45 000 abonnés za ebelete ya j'ai confiance toza combien awa plus de 41 000 soki mutu moko kaka à se partager à lobina mutu tuna papa est-ce que on s'abonne déjà maman on s'abonne déjà to s'abonner to partager pona communauté oyo ekoma bongo munene voilà merci beaucoup na confiance et fidélité vous allez couper ça programme oyo yambo to betelo lisolo oyo famille ebomi ndeko na bango pona ba bien oyo ya ye na mwasi na ye tika to développer au moni bongo na sommaire voilà toko banda liboso na message oyo batinde libiso utipa bande ko na biso ya TikTok ba ali ko yebisa boye mwana mwasi na kombo ya Ornella ba pesoka Ornella akenda ki bongo na Chypre du Sud voilà na Chypre du Sud oui Chypre du Sud mais alinga ki kokende na Chypre du Nord. Vous voyez que Chypre du Nord ezali bongo na Union Européenne à côté à Schengen. Schengen est Union Européenne voilà. Alors alinga a passé par Istanbul. Tanga koma ki na Istanbul ba kangi Ornella. Ornella mutapesi message wana sœur moko boye oyo aza abonné ya ndeko moko songolo na TikTok. Alors moya kota photo ya Ornella ezali te parce que pesi yango te mais Ornella kaka na papier akomaki kombo. Parce que sœur oyo bazaki na prison alingaka bima kombo akomika kombo ya papa na bango kombo ya papa na ye Innocent Lusombo wasali bongo na Lubumbashi ou en temps chinde ko yebi ndeko Innocent Lusombo bana ya Lubumbashi est-ce que boyebi Innocent Lusombo boyebi saye bakangi mwana na ye Ornella na Istanbul kombo ya mama na ye Louise nani je vais vérifier Louise Mwetamwinoa voilà kombo ya mama na ye yango wana
donc oyebi famille wana bosa na lumbango boyebisa bango mwana bango Ornella azali bongo kokangama na Istanbul na Turquie suivant plutôt ndenge ndeko oyo azali ko expliquer yemoko na etando ike landa. L'heure est grave, la famille, s'il vous plaît, aidez-nous à sauver cette jeune fille. Une Congolaise âgée de 24 ans qui répond au nom d'Ornella, qui habitait à Bukavu, est actuellement en danger dans une prison à Istanbul et le nom de la prison s'appelle Katalka. Les identités que vous voyez ici, ce sont les identités de ses parents. Son père s'appelle Innocent Lusombo et sa mère Louise Metamina. Si vous êtes à Bukavu et vous connaissez cette famille, s'il vous plaît, passez le message aux parents d'Ornella. Pour la petite histoire, Ornella était étudiante en Chypre. Et pour ceux qui connaissent, il y a Chypre du Nord et Chypre du Sud. Ornella était en Chypre du Sud et elle voulait partir en Chypre du Nord, qui est un territoire de l'Union européenne. Conseillée par des amis, en partant en Chypre du Nord, il fallait qu'elle passe par la Turquie. Donc, elle voulait partir en Chypre du Nord pour faire une demande d'asile. Et c'est en passant par la Turquie qu'elle va se faire arrêter. Elle est actuellement dans une prison des immigrés et elle demande de l'aide pour que sa famille puisse la retrouver. Dans cette prison, Ornella a rencontré une sœur congolaise et cette sœur congolaise, c'est la tante d'une abonnée à moi. C'est comme ça qu'Ornella a demandé à la tante congolaise qui était là à cause d'un problème de documents. Et le jour où la tante sortait de la prison, Ornella va lui dire « S'il te plaît, aide-moi à retrouver ma famille. J'aurais bien aimé avoir une photo d'elle, mais en prison, on leur interdit les téléphones portables. Donc, tout ce que Ornella a pu avoir, c'est une feuille et un stylo. Voilà pourquoi elle a écrit le nom de sa famille ici. S'il vous plaît, aidez-nous à la retrouver. Si vous avez des informations, écrivez-moi directement sur Instagram. Comme ça, je vais vous mettre en contact avec la personne. » Tout ça, c'est influence ya baninga. Baninga bakosaka mingi. To sala boye, to simba boye. Tangu ekobeba, moninga koloba. Na yebi na ngai te na pekisaki. Salaka attention avec les amis. Voilà. Tambola na mokili, omo na makambu ya, to tika la kaka na Lubumbashi, e pa wapi yaya, mokili na makambu, Noko abeti mwana nkasi na ye ya kosakala te akangi ye basinga lokola mutali komidi mbika pona nini kaka lokola noko adingaka ma desu mingi ma deblo balambi ma deblo noko aliaki mwandambu abombi akolia soki awuti soki wapi na ebite kasi mwana pesa laki na nzala ye akuti ma deblo ale yango posa li ma deblo ma desu ya oncle na bango oncle tango ya tala oncle ozomona wana oncle degré abeta mwana akanga ye basinga lokola muyibi adiem bisa lokola ntaba epesi pasi ba voisin ba bengi mburamatari tanga ye atie maboko akolobaka na mburamatari yo zo beta nga onguka nga po anini nazo pesa mwana na ngai moko discipline mwana na o discipline na ko beta epo aleka ka biloko ya kolia pasi eske nyoso oyo ezali nini pasi kaka po ezali na mboka to na ebite na zangi na kombo ya koloba landa yango boko comprendre moi to tilo ba partie sensible ezali te pona webi ba régulation ndenge za kato monter yango de telle sorte que bobo na kaka oncle ndenge ya lion mais yoka bakabya ko bakuna sali bongo na Swahili suivez Papa, huyu mtoto ni wako aina wako? Anachoma nyumba, au mtupia mmoja? Papa. Sio wako. Hii kraka za watu? Ana wangu kraka. Ana wako sasa wabenyewe njoo unamfanya hivi. Papa, hivi. Utabisambia. Mtoto wa benyewe unajua mfanya hivi, unataka kumuua. Shida muua, ni sisi tunampaisha. Sasa unampikia nini? Shida muua. Oya sasa torte abi malibanda. Shida muua. Oya sasa torte abi malibanda. Shida muua. Tipo akendete. Shida mishte. Akendete. Mwana huyo, wafungulete. Yo! 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 Fanya nini? Mtoto wa baba. Haina baba. Ukuni kwa ngambo wako. Sasa ulimfanya nini? Bafongolete. Fanya nini? Bafongolete. Yo. Atakuwa. Yo.
Nani? Asta kufuata na kintu hata kimoja. Baba. Tipo hadi mate. Sitaenda. Monsieur. Huyu mtoto babake yuko. Hata wewe ni education kani nyo utapatia mtoto. Bamwite baba yake. Babake ndio. Bamwite baba yake. Babake ndio alimfanya hivi. Babake baba yake. Monsieur kufungula yake. Sans problème. Papa pe akushete. Ushtatoka. Kwa watakupiga hivi. Na hii kamba arifia kukutunjika. Ulifanya nini? Kumbe na mjinga sibaza nini? Anaweza kufanya sasa huyu. Papa. Unaweza sasa una raison. Papa, misha na raison. Wewe mumulishe. Shafua mubaya. Papa. Shafaka mimba wewe. Shafaka mimba. Acha unifokia. Shafaka mimba. Au shafaka mimba wewe. Acha unifokia vile mama. Sasa ushaboe baba yako, ushafanga babako, ushafanga. Hapana unifokia vile mama. Mimi kuna kuonesha. Nisipige ni wewe mtoto mimba. Mimi wako ni waleta. Kande mbele. Wewe kusho. Yaya tambola na mokili omona makambu yaya makambu suse ko Suisse o mutu e Suisse o tiki yaya na Kinshasa yaya batu bakomi kolela bibembe na nzembu ya Fali Adolphe Chilamwina na yebite mutu akufi komo na yaki Adolphe komo na yaki Chilamwina tone yaya olie balela ebembe na koyemba na yebite zali kutimu na bango tone yaya baso kolela ebembe na nzembu ya Fali Adolphe Chilamwina yaya koto ifo mona mamo ndenga azoko binela yango ndenga azoko yembela yango bamwa za mutu ba sebe na kosakala te o mwana mobali pe ya simi mama azoko lela yaya orebalela bazoko yemba nzembu ya Fali epesi ngai mwa za befefele mwa esengo to mawa na yebite yo kojije yango ndenge nini eske ezali style ya sika ya kolela ka ebembe na nzembu ya Fali boye to ndenge nini ngala oki mutu koswa yo moni yango ndenge nini oh tala nani She même Mercedes, c'est ma
jeune garçon oyo tolagisaka bino mikolo eleki oyo alungwaka bongo epai na ye na lemba akendaki tina mikonga epai ya baboti na ye azwi epasola akati papa na ye apasoli ye mutu abimisi cerveau po akende nango kopesa bongo epai ya nganga pona bakisi na ebite kisi ya mbongo to mbongo ya kisi ya makile ya mutu kendaka ndengo ante koma yo mwana okozwa okata papa na yo machete so pe le pasola obimisi cerveau ya papa okenango ngala mituna ka mukolo wana tanga na ko papa pasola wana papa salaki ya kolala avandaki na kiti to ndenge nini epesa ki pasi ya kosakala te ya makila mutekindaka ndengo ante bakoi na ye bakangi ye grâce ya papa leki na bango yoka ndenge ye moko a communiquer enge toyebisaka bino 99 jours ezalaka mpona bango biliaki bikoki tala yeyo bakangi ye mikolo euti koleka bomonaki na bareseau sociaux ndenge bafongolaki papa moko mutu babimisaki ye bongo tala mwana na ye oyo abomaki papa yeyo akangami awa na maison communale ya Kinshasa oyo ekumbamaka avec un partenaire idéologie et pas ya maître bienvenu Mbalibi le bourgmestre ya commune ya Kinshasa population pe bazalaki wana boyo kasiko lisolo après koboma papa na ye kobimisa ye bongo ndenge bomonaki na ba réseaux sociaux mwana mobali oyo ata twila musi ya zaza amonanaka te famille eluka ezwa ete intatelema makila papa ezalaki makasi ye moko aye komitika epai ya papa leki na ye tangu papa leki amoni ye abandi na kotuna ye mituna boni papa na yo non papa za nde papa leki ayebisi madame na ye bimisa biloko pesa mwana lia nde papa leki abimaki na ndenga mayele akende kozule bambila tangu la police ye bakangi ye baye na embamo awa na maison communale ya Kinshasa communication mutu oyo azaliki na ngai adresse apesi na la police eza place ngai avandaka epa na ngai na mbole wana na mbole ça fait 3 ans avandaka epa na ngai mais dimanche tosoli na ye na ntongo natiki ye na ndako na bimi na ke église na retour na ye kokuta ye te lundi aye na ndako te na ba 22h mama na biso azaka na papa kuna azobenga ngai que likino ayaki awa depuis 20h bavandaki na papa abomi papa bino akimi akomi na ndako batuni ye oye na ye kotala bino oye kotala biso oh bien lokola mesana parfois akendaka kuna alalaka 2-3 jours après azongi bango mpe bakanisika ndenge ayaka comme d'habitude so ntango akendaki kuna azalaki na sac moko bango mpe papa atuni ye yo banda oye na sac ozokitisa yango te likambo nini o sac oyo na okota yango ka aire ya kolala ezopese nango te ngai navandaka na sac oyo siko mama akoti tokomi ba 22h quelque ayoki mwa pongi ake elala siko nasi ya pongi ayoki neti baobeta masasi libanda azobima azoganga avant bima mais baobeta masasi libanda bino bovandi ka wana bokota na ndako azobima ka boye akuta déjà kimi asi apasoli papa mutu akangizela akei police ya commissariat ya commune ya Kinshasa pona mosala oyo boza kosala. Je sais que vous travaillez dans des conditions moko ya pasi. Mais malgré cela, vous avez en français le meilleur de vous-même pour sécuriser la population de la commune de Kinshasa. Vous vous rappellerez qu'il y a une semaine passée, dans cette réunion moko ya munene, commandement ya commissariat biso, na ba commandant ya ba unité na biso ba sous-siat et puis ba poste de police. Donc mais quand il réveillé bino, mais tant au résultat ils ont déjà boyé na misusu oyo bozo sala na koki kaka ko remercier bino pe ko senga na ba konzi que ba ko vraiment ko résoudre des problèmes na bino notamment ya logistique ko tia bino na ba condition oyo ko permettre bino ko sala bino moko bolandi communication ndenge esalami na micro ya magazine King Mark pe boyoki mais c'est le bourgmestre ya commune à Kinshasa le maître bienvenu Mbalibi ndenge a communiqué na micro na biso et sali eloko na ndenge a défoité la police pe
na ngamu na bango mayele baosala toujours musala côté ya famille pe félicitations na bino po bozalaki penza vigilant na ndenge ya défaute kutu langi le betamaki na ndenge ya cc yokango udumungu mvai Delphin papa udumushebe Emile kimwe wanyi toki mema do papa na kuba kukwachi puisque udumu tuite vigile tolongwa na mboka engumba Kinshasa tokende bongo na France précisément na Paris plus précisément na Château Rouge pa wapi ba mama ya Château Rouge ba leli yaya douane eleki motuya ya kosakana te moye biloko ekoma ezala moins cher ezalite biloko na biso ya mboka basafu bamadesu bamisili bapondu bangai oyo biso toliaka yaya ekomi koteka maepa ya basénégalais bacamerounais bagabonais batu ya mboka mosusu mpona nini bango bazokendaka kosombra yango peut-être na Mozambique ezokoya douane na bango eza moins cher ali kozwa au-dessus par rapport ya biloko na biso moko douane cher ya kosakana te conséquence nango soki mutaoteka mfumbwa et pas par exemple 5 euros 2 euros mais ok pas mundibu ok pas ba camerounais ba nigérien ba tu mboka biso kuta na 3 et consort et pesi mbilinga ba mama ya Château Rouge mbote na bino sika bozali bomoni vidéo na bino lekina radio le connaissent pas ba mama ya Château Rouge ba lisi le coller yoka bango Kisekedi Tshilombo biso toza bazairwa eloko tozolela douane il faut ekita biso tobandi Château Rouge bazairwa lelo toza lisusu na place te Château Rouge comme ya ba camerounais safu camerounais kwanga camerounais biso toza na eloko moko tozosala te ya biso makaya bosoki totindi kuna bato ya douane bakamati conteneur bazindi na mai ebimi ya kopola soki totindi ya biso mbisi bazindi na mai sikoyo biso tokotonga bandako kuna te tokotikala o libela il faut tozonga mpe na mboka na biso bon mamu nalingi opesa message mo fort na mwana nao Félix na Chiluba Tshisekedi Tshilombo message anyangi kupesha ngo wa tukangwila douane umbusha bivi bonsu mu douane te tunka yetu tukalibe tuliezela douane yetu tujitumina makayabo tujitumina bikele tujitumina zolo tujini makuti. Merci beaucoup. Mama bakwanga na yo oteka mo combien? Kwanga yango oyo. Kwanga oyo mayena teka yango ezate. Nazoteka kwanga oyo moko na dero. Bona ndi na zelezo ya okokoma wa futambongo. Mbongo waneza na taxi te. Tolingi to futambongo na biso na taxi. Tiele biso taxi ya machine na yana futimbongo na ngamba la moko biloko na ngaye. Bon maman, vous êtes congolaise non? Les Congolais, au par rapport à quoi on est là, bon, merci beaucoup, Nazero Fénéa. Safu yango ya ba Camerounais. Biso tozaka na safu ate. Biso tozana ngote pa. Tozana safu te. Safu kaka Camerounais. Biso tokoteka te na safu. Merci beaucoup, Nazero Fénéa. Bon, monde ba maman se plaindre, communauté va se plaindre concernant makambu ya douane. Comment mboka mo bimi kozala le douane de plus cher des habits. Passeport ezate. Biso tozo comme on passeport. Félix yo pendant la poto yo be réalité na miki. Yo mo yebi. Yo na ministre de Soubaza, na mikana na mikana na préfecture. Mabazo mikande zate. Solo na passeport, solo ma douane quand même. Douane na passeport. Douane na passeport, Félix atala. Mwana di chassa qui ne za pasi. Passe l'équipe papa bongisa mboka tolingi yo bongisa mboka ezala beto zonga mboka na biso. Merci beaucoup. Biso soit disant ça ba richesse on est ni biso mo ba kolomboka tozo région na ba richesse na biso ngoti. Hein? Merci beaucoup Nazero Fénéa na ba maman Château Rouge à Sepeli. Félix communauté ya Paris bazo réclamer un passeport na douane. Mboka eza pasi bongisa mboka biloko ekita vie sociale tobande koloba ba courant bando kota courant kaka kokatana wana eza makambo ya kuna tozo makambo awa biso awa. Merci beaucoup tovanda na poto ozomona poto oyiba réalité zaka awa Tshisekedi yo ozomona poto yo yebi douane na biso ndenge complication yo moko loba yango bakogani na yo ke likambo ya douane na passeport likambo ya douane président
yo lobi mama ki tango ça qui propagande na yo mais ti le lobi na ngo ata yo moko vraiment comment vous m'avez ma voiture atina tata mona ki chassa atina mona. Merci beaucoup, zéro fainéant. Tolungwa na Château Rouge na France tokende mboko na Gabon et pa wapi président à Gabon a longoli deux petits frères na Moussala likolo ya influence trafic d'influence ngaile qui a président ngaile qui a songolo ya makambu oyo sila kakate otobanda ko mona kala o ngala sali ndeko yebinga ngai ndeko ya yo ndeko ya nani influence wana pesa li makati na République démocratique du Congo exemple à suivre etala président à Gabon a longoli balek na mbale pour na trafic d'influence et puis négligence na Moussala soko sali ki a mokonzi le kambute batio na Moussala est-ce que la kisi ke oya ka Moussala retard to oya kate to onyo ko la bato ex mboka ngo zali ya bino no surtout tala exemple souffre landa exemple la Gabon tala les gars c'est chaud au Gabon. Je dis que le président gabonais il n'est pas en train de rigoler. Je commence déjà à bien l'aimer. Le gars a viré ses deux petits frères de leur fonction. Regardez. Voici l'autre. Il s'appelle Aurélien Mitsamingema, le directeur général du budget du Gabon. Il a été viré. Et voici le deuxième. Le lieutenant-colonel Bibambingema, le commandant de la section de l'intervention spéciale de la garde républicaine, vient d'être aussi viré. Il les a virés toutes les deux. Il dit que ça parle de partout parce que là, il s'agit de deux petits frères du président de la République gabonaise, Brice Clotel Oligui Nguema. Là, il vient de démontrer à toute l'Afrique en général que les affaires de famille ne se mélangent pas avec celles de la République. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit que, écoutez. C'est la petite bombe informationnelle du jour au Gabon. Aurélien Mitsamingema, le directeur général du budget du Gabon, et le lieutenant-colonel Bibambingema, le commandant de la section d'intervention spéciale de la garde républicaine, viennent d'être virés respectivement de leurs fonctions. En réalité, cette actualité intéresse la presse nationale et internationale parce qu'il s'agit là de deux petits frères du président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema. Les deux petits frères du président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema. Les deux petits frères croyaient que la République est comme les jeux d'enfance à l'époque Tortue Ninja. Vous avez écouté, il n'est pas en train de rigoler. S'il a déjà viré ses deux petits frères, ça veut dire que toi qui viens et que tu n'es pas de sa famille, si tu rigoles, c'est ta tête qui va sauter. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais commencer à m'intéresser à ce président parce que son travail me plaît un peu bien. Ya to komete la osika bo lisolo oya passe sala mbongo na République démocratique du Congo na lobaki yango na ebandela ya soki omoi na couple mwasi na mobali bazo ko évoluer très bien bazali na mbongo. Oui c'est vrai que na famille mutasala ka chef et sala ka bongo mobali kasi bango moko bayebi esika mbongo na bango eutaka webite nani a produira plus mwasi to mobali lokola mobali chef de la famille bino bokomona kaka mobali ya pasi ya kosakana te ndeko mobali oyo to batu to mwasi oya pesi lisolo yemoko papa Fiston kotanga kombo na biso ya famille te beta kaka lisolo pona ko penye batu ngana perda mobali na ngana bana na ngami bale pona makambo oya famille. Papa Fiston to bandaki na mobali na ngai na pasi kaka ndenge zalaka tozalaki bana kelasi mbeba ekomi na koi na zemi. Voilà, après au cours de la famille, si vous avez consort famille, et moi, quelqu'un qui mais ngai na kenda ki bon ko vanda kut na ndaku ya mobali na ngai na famille na bango. Mwana mobali a kembi nga diplôme na zwa ki li sute po na zwa ki mokumba to bota ki mwana na biso ya mwasi ya liboso wana na ba âge moko de fleurs. Alors mobali a kozonga la classe, mobali a continué la classe bien sûr a eu diplôme d'état ngata on a boti mobali a bundi yepe a fouté l'inga minerval na jui diplôme d'état. Papa Fiston, tu m'as dit qu'on se débrouiller, mobali ya pas moyen à kende kela si susu abane qu'on se débrouiller pour na toliaka lukelinga mwa mbongo muke abandi côté ka moi ba mikate ka desa ko se débrouiller bref to se débrouiller ki mobali pe abanda ko se débrouiller. Papa Fiston to kemba ti tango to bota ki mo na biso famille ya mobali ba non pona au comme ya mwana mobali au comme na responsabilité ozana mwasi na mwana bokende kovanda libanda. Papa Fiston tokende ko zwanda ko libanda ngai na mobali na ngai na mwana biso otobotaki. Mobali a souffrir to bundi lokola mwana mobali kaka kutu akomaki objet ya moquerie et pai ya famille na ngai et pai ya famille mobali bakomaki ko chola biso ya kosakana te. Ah
likambo te. Papa Fiston to bunda ya kosakana te, to bunda. Nzambe asala biso grâce. Nzambe asala biso grâce kaka ndenge balobaka mutu abongaka kaka na sima ya mutu. Mobali nanga kutana kana tonton moko boye. Akoma kitina niveau ko sala ki porter. A sala ki porter na zandu songolo pakala dengo wana. Tolma abandaka komemela mama moko biloko mama la saka na ba dépôt ya masangu bloke belé time akoma komemela jour susu mama wana ayena mobali na ye. Mais garçon aidaka trop qu'est-ce qu'il fait malgré aidaka maman wana mais bazwa pe chance ya ko solo la te. Jour moko ya kana mobali na ye ba 8 ans pendant que moi si oso masangu oso bloke belé mobali nga tika la kala mutuka abandi ko sona garçon wana. Garçon wana mobali nanga bien sûr abetela li solo na biso ndenge zalaki to azokizemi na kelasi e konso babenga na kinga pa na biso ndenge na ye pa na bango mbali doki ba ko benga na biso pa famille mbali nanga doki souffrance à certaines difficultés konso de to bunda e pesa mbali wana mawa a pesa mbali nanga $20 na carte ABC abenga yi plus tard. Tango pe aye moi si pétan a memele bloc a sali wa ko sala pesa avec moi $10 moi $30 mo jour to diaka moi bien nanda ko Papa Fiston. Au fil du temps mobali nanga akena ko luka papa wana sungaye aisa moi na il faut sunga petit oyo oyebi vi na biso ndenge ebandaka na yebi te vi na bango ebandaka ndenge ni peut-être que la même histoire na biso. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Papa wana sombela esaki moko ya masangu na saki moko ya fufu ayebisiye bobanda onika oyo bobanda koteka mwasi nanga madi koteka fufu na masangu liboso ya lupangu ngala ko bundaka muke nzoka papa wana azalaka na quincaillerie. Au fil du temps aye ko sambal na ngai musala na quincaillerie wadi ko sala na quincaillerie tellement sala ki papa bisa sala ki bien asala 5 ans na papa wana yaya soki mutu alinga pambola yo akopambola yo to bandaki koyoka na te moko soki nzaleleki donc ok na famille mobali boy donc okobaki objet ya mokeri bazo bengana yo donc élément moko gênant et au fil du temps tu vois na bana mibale bana total tu bana 5 Papa Fiston na kola ki déjà malanga pa koli so ya moi kala mais pour ko peigner batou. Tango ba sali 5 ans la quincaillerie wana abane ko bo mamoko muke patron lobino na mone umeli awa soko sana manda mambongo pesa na baksa so na okutana de Chine ko suma biloko mususu na somba paye obanda ya yo to salaka na ndako pa visa ko na $300 mobali nanga za $300 apesa patron na bango patron kenda somba biloko ya quincaillerie biloko mike na Chine ya pesa Papa Fiston patron na pesa biso mungo ya garantie to fungola quincaillerie ya mukie to bundi nga pe koto na mbonga fufu na masangi bandi kokola na bakisi ba sucre ba kala ba teka ba so lupango e ko ça Papa Fiston ça va. Bref mbongo na biso e kokola watu kombi na 5 bana mwana biso ya liboso to botaka etroche na biso abali kutu mwana bala abota pe bana mibali na mbali na ye ya mibale pe ya mobali ye pe ayote ko bala atana mwasi na ye na mwana ya misatu wana basalaki nanu epai na biso Papa Fiston. Ça va vie ça va donc bref vie kendaki très bien quelqu'un liboso eboti ya mibale eboti ya misatu ça va. Papa azui mobali ya mwana ya liboso atie gérant na kikaire liboso ya mibale wana ye mwana mbali oya misatu biso mo tire na oya liboso mais bango ba wa salaire. Papa Fiston ça va ngape na tire commerce na ngako teka ba fufu masangu te na fungo siko et comme le ba dépôt ba saki ya fufu yaka ba saki ya masangu ba saki ya miliki ça va ce qui opesi kombo na Papa Fiston ba tebele ba koyeba mais betaka lisolo pona ko peigner bato. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa Fiston tangu famille bon bazaka ndengo ante soki ba rejeter yo ba lingaka okweya kai soki o gagner babandi koya oyebi mobali nanga tope ngai moko sana muteya mabena famille te tanga mona ki ça va to komaki na mituka nga sala mutuka na ngai mobali sala mutuka na ye
mwana na ngai ya liboso ya mwasi o akembaki na biso aza pe na mutuka donc na mutuka ya kenkeri ba décorer notre histoire ça va papa Fiston bref tozaki na 3 mapangu sombaki 3 mapangu vipena ça va ere moko pe mobali akomaki aoso enveloppe azopesa na famille na ye pona sunga kaka bango na famille na nga pe ça va papa Fiston tango mbongo ekoki famille ya mobali bakanisi lokola ndenge mobali nanga komi ndenge wana ezali effort ya ye moko or ezalaki effort ya ye moko te ezalaki effort ya biso mibali oyo na kupende ezalaka nga na tia bambongo mobali atia bambongo po tokoma ndenge tokomi wana papa Fiston ewumela toyoko mwana mobali nanga abandi maladi maladi wa nini o mutu pasi ya kebana ba maladi o ya mutu pasi mobali mutu passe nini kuna bake na hôpital o malade azabie e bandika ndingo wana paralysie mobali nanga tolala je musu na ko tolamuka tango mbola azomona te ozomona te pa mise kufi na nini pa baka boy bake na hôpital mobali paralysie ya nini nini kuna pa Fiston bref mobali tolala na tovana boy apika crise na butu tokaya na hôpital mobali nanga akufa mobali akufi nini akufi de sala paga ya kosakana te likambute tokenda tokunda mobali kaka ndezalaka papa Fiston kaka tango mobali akufi ba famille ba yena loenge no zakano pesa fongola ndaku kanga ndaku ba kla mutuka za wapi pesa ba kla mutuka ba fongola magasin boko ba komela magasin na ndenge nini ngala otala monga nie ona famille nga petaki mo po mais ngamo na mwasa mukolo na yebi ko se défendre ndenge nyoso tu c'est quoi ça tango bakundi bref tokundi mobali famille ya mobali balingi ba récupérer ba bien nyo opesa biloko nyonso tu ya mwana na biso ya ndeko na biso yo zatele loko moko toza pauvre yo kuto na ko fana pa na biso osala loko ko sala te oza kuto loko ko zoate don nyonso tu fo pesa ya mwana na biso ya ndeko na biso nani ya sibilo biloko nyonso ezaka ndeko na bino bino boyebi niveau esika to wuti pona to koma na niveau wana na kopesa bino ate loko moko te kasi bilamba ya ndeko na bino ndenge salaka boso bilamba ya ndeko na bino guerre akosakana te ya papa Fiston na joati na bavoka boyebi yango bakamba succession ekoma bakoma otemela yango c'est pas n'importe quoi bazwaka ndenge wana te na gagner bango na procès bazwata eloko moko te sili wana te papa Fiston bali komonta ngai film mwana na ngai ya mwasi ya mukola sino ala ko s'occuper na kenkera mibale wana mwana je me suis akenda musala kaka boye on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé mwana tindi ba sobela moi loka kolia pa batamisa na ye wana mwana ndebo muke abali bena ko yoka bien te na oki mutu pasi makasi bune dans la vie ka be mutu pasi ya keba kana ba mutu pasi telemena ka ba mutu pasi wana ya avant bibananda kuna il faut sambelaka makila Jésus-Christ Jésus de Nazareth est à la brillante liboso pena sima barrière est-ce que okomi oyoki to so la pembe papa Fiston moi na ngala yoka mutu pasi mais mutu pasi makasi bo ndenge nini aleki da dispensaire azuba ba pese ba tonga kaka ndeza la kana azongi na ndako papa Fiston moi na ngaya mwasi wana lala na tongo ala mukate keba na batu o bazalaka lali na butu na tongo ala mukite zaka baliwa ya biente ya ezaka baliwa la biente bango mo na kati ko ba yebaka est-ce que ba menasaki na butu ba menasaki to ne boyebi histoire ya frère Johnny ta rapesa ka témoignage asalaki ya kolala ba azolota ba tuba embeli so peli konga awa heureusement nzamba a dévié ngo ekota maison na mutema te na alamuka na tongo pasi ya kosakala te et comme na kaoti ya oloti bozo kipo bozo bundana batu donc yo na tongo la muki benzoto pasi ya kosakana te salaka angele yango kolala kate ya sans pour autant osambela est-ce que oyoki est-ce que okomi avant olala makila Jésus ezalaka brillant liboso pena sima barrière moi na nga wana lala alamuka te papa Fiston matanga to sala matanga to matanga esili bande ko ya mobali nanga bayeba bi yo zo yoka tolobi pesa biso biloko nyonso ya ndeko na biso zo yoka te donc yo mwana no ya mukola kufi papa Fiston baso ko ba yango visa donc bana donc yo zo ba biloko bana donc bana nde ba yo cha yo baso empêcher o pesa biloko ya ndeko na biso bana baso empêcher yo donc so bana ba sa tende ko pesa biloko zela yo ko mona papa Fiston ma ko loba na kipaki ata bango te
nakundi mwana ngai azalaki na bakoko bana mibale bakoko na ngai mibale et vie continue. Bref, papa fiston, une année après mwana na ngai mususu ya mobali yepeka la même chose ndenge wana mutu pasi mutu pasi alala be mwana na muka te même liwa na solo na famille na ngai na bandeko mususu babi makamde ko biboye ko mbilinga pesa bango kaka o mette l'état déjà système mikanda yo za ngabi za makambo ya molili mamalite ya la raté pour moni boye bana o bako sila yo tala bana mi bale ya mikoro mbimba ba pesa bakoko bakeka ba utikala ma oyo okani ba baite bana ndeba peur mutu makasi ya nous devons protéger nos enfants na ebité ba famille oyo tango za ne lokote bazoko mona yo elokote papier tango kaka okomi mutu babandi koya yango wana est-ce que to pesa batu musu bazaka na raison bino ngai famille na nga mwasi na nga na bana famille utu musika est-ce que bazaka na raison to ndinga e pesi ngai mutu ko so makambu ya buyaya tela nga ba j'aime ko to ta ba j'aime ya partager tout na papa est-ce que s'abonne déjà maman on s'abonne to s'abonner ko to s'abonner chaîne na bino linge mata et to ko mamune n'est-ce pas pour na to ko mamune on doit s'abonner. Tout na papa au sabona, maman au sabona, ya moi si ya mobile bo sabona to koma ebele na chaîne oyo. Tala masolo ya boué, ya ko fungula so mémoire. Bref, papa fiston na ko se décider na joie biloko nyonso tout na paix sa famille. Tant na kundi moi na nga ya mobali, ba 1 mois 2 mois après, famille ba ye lisusu. Yo so yo kaka raté, o te bozwa. Papa fiston na paix sa bango nyonso tout. Na paix sa bango 3 quincailleries wana na pesa bango dendaku tilaka na ndaku tilaka na ndaku wana sana bana ndaku wana tikala ngo na tikala na ndaku na biso zaki wana bazwa mutuka ya mobali ya musala bazwa na tikala na mutuka ya ngai moko na mutuka utu ya mwana na ngai oyo akufaki ya liboso ya mbali bazwa papa biso na pesa bango nyonso tout na pesa bango ne surtout papa visto na magasin oyo yanga boutique nga na joie na pesa bango na tikela maboko pamba baninga na ngai ba kotiza ba muke ba pesa na so koso kuna na banda vie moi muke ya papa visto ya solo les morts ne sont pas morts na lala na butu mobali na ngai na ndoto abi tiens bango ba botolio bloko nyoso tout ba bomi mwana na ngai liboso mwana ngai mi baina so bunda pona bana nga to souffra est-ce que bloko wala zaki anga moko zaki ya biso mbale yo vana na onie mama okoyoka sango kasi les morts parlent papa biso mobali na nga aya après 6 mois ko bana makambo wana abi omoyi na ndako na biso na chambre tala na coin mire le sika moko be okomona ba plaça esa mire moko zali wana ba plaça boy esa lokola ba plaça mais esa lokola mire toboka ki ba zipa ba tia couleur vérifier pena bien okomona ndengo wana buka esika wana okomona quelque chose bande la vie papa fiston na ndoto aloba na nga ndengo wana na kipa na nga pete na tika na ngai na kenda na mukibe ndoto ça va papa visto après kolota wana 4 jours kaka na yoka ndeko boko o aleko pelisa moto soki pe papa kuutu na papa Alexo bana ni ye pesa biloko wana ye alala pa na buka te cadavere papa visto 3 mois après mbadeko na mususu cadavere papa visto 5 personnes ya famille mombali nanga ba na pression na même année papa fisto ba kufa ba biso oso otanko ba famille na biso ba koyeba tango ba to ba kufa papa fisto l'espace il y a 6 mois 5 personnes imaginez économie mystique ngape na vana nga na yeba nanga te jour suka de sa papa fisto na zo no na ke musala te na bimite na komba ndako po mama na so la randengo abino na komba na ndako bokisa ndako na pusi mbetu na komba oh na moli sikolo oyo mbala ese kinga yepo soko sali mirte au place soko to bolimir ale ozi obambi yango okobola esiko esa ya kobamba abi mais siko na mona ngote oyo mobala lo tenga na ndoto yango yo te azui marteau abenga mwana msubuka na esika o papa visto mwana buki malema to tala boy
papa Fiston ba bloc ya mbongo batsana ba sachet ya noir. Na bimisa bloc papa Fiston mbongo comme $5,000. Mobala bomba ki on a 1000 wana. Ah, mobala ya kwebisanga makambo ya so na mona nga po quelque temps boye $5,000 wana papa Fiston to banda ko tourner yango nanda baboye. Bilo ba magasin nyonso tout auto tika na balanga ekufa banda ku bateka nyonso tout bituka likolo mabanga biso to bandela via Nova. $5,000 wana esunga bana nga bakoli to bakenkairi ezonga. Moi, je suis en Chine, je suis en la boutique, je ça va, mais ça est normal. Na 5,000 wana et mata. Les lois vivent ça très bien. Papa Fiston, tant que la caillou na bino, si moi na copain du solo papa Fiston, abeta. Papa Fiston autant combo d'habiter. Papa Fiston ça rende ngoante. Ce que boy atanga combo, atanga combo te. Ce que linga atanga combo, atanga combo. Yango liso na biso yango. Papa Fiston, makambo ba famille oyo. Na regretter so ki tango bengana ka biso wana kutu to kendaka na biso ba ba poste na biso te nde mobali nga akufa te nde bana bakufa te mais na mawa kaka ya famille ya yo swana na famille na yo bo kabwana ndenga bien te omoni ba ndi ko zongila yo wazo ka lobaka nini soki bo swana mutu akeya ko zonga azongeli nini ele oni abosanaki est-ce que komi o sosoli o to lobaki te to lobi est-ce que lisolo oyo ete yote tala lisolo oyo esuki awa soki sungi yote partager yango peut-être ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala. Voilà, merci lisolo esuki awa yo mutu otala biso soki ozali lisolo ya kopesa benga biso opesa lisolo na yo soki obengi biso ozwi biso te komi tungwisama te tikela biso audio ya lisolo na yo tokobete yango kaka ndengo lingi to bete yango soko lingi to tanga kombo to kotanga kombo soki po boy to tanga kombo te to kotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous, mais nous on peut jamais conclure cette émission sans pour autant remercier l'équipe qui nous a tenu compagnie. Je vois à la caméra, c'était Claudine Larise Pelende, grand merci la fille à papa. La côté à lumière, la régie d'abord, la régie na moi qui Winnie Larise Pelende. Coordination, il y a régie kuna c'était Chris Larise Pelende. Na lumière, c'est là qui Joseph Larise Pelende, assisté de Miguel Larise Pelende. Sous la coordination, il y a la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. La femme à la compression blanc décapotable, Escocomi, Mama Rina Wumbi Larise Pelende. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana.